Voilà quoi. Mais donc, le comportement côté des musiciens, en tout cas, tout ça va toujours bien, mais mon Shinzo, c'est ça qu'on a raté. Mon Shinzo. Ah bon? Bon, attends, mon Shinzo, donc, quand il a dit, voilà. Donc, on est aquí, ma babylone, moi, ils ont raté. Na baninga mususo bazago mona keneti keye alekio. Toi, mais c'est champion mon Shinzo. Ah, il paraît, mais. Non. Mushinzo ngezaki na batu mususu bazako kolinga kosala kango beta ba Mushinzo ngala beta ba jamais na biyo ba beta Mushinzo okokate parce que ekozala bagarre yo moko so yebi déjà que type wana so na meko meka danger wala le ba mise ko banga azobanga toujours c'est Saint-Lita encore chez Saint-Lita. Ngai Saint-Lita. Soro lingi okata suki ya kitoko. Bella beauté Saint-Lita. Bino bapaya en fait. Bino yokoza yango balibanda. Soki boye, soyez le bienvenu. Espace ya bien, ya pour recevoir bino. Salon Saint-Lita. Salon Saint-Lita. Nazana Océan. Précisément, référence na Redal Océan. Avenue Ibrahim Roudani, numéro 11. Alors, compte tenu, il y a un problème administratif. Tout signaler Penza Binoté, mais adresse référence Yangoana. Pour signaler na Libanda quelques jours pour la décision de l'État. Mais l'espace na bino pour ala bien réussi. Bella beauté Saint-Lita. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolo bela vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazara moninga noté, Papi Gen, tout le bel vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazara moninga noté. Nazara moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le bel vie. Papi Gen, tout le bel vie. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. Nego ya Congo! Préparez VS na yo, pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku. Esika wapi okozwa place monene. Bona libota na yo, juste en face, il y a zone économique spéciale. Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel nakati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya yeba ke zone économique et si abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobangé na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokendeza note pona koluka ba produit nyonso ezobi makaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yana ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée oleka mo pepe likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani
Tu passes bien nombreux partout, bande de Kobolanda Bisso, na Tolo de la vie officielle. Vraiment un grand merci à vous, Bino Batoyo, Bozoaka temps, surtout à Kobenga Bisso pour la remarque de Nalobaka. Tozawana, la porte est ouverte pour Nabino Nyos, surtout Bino Batoyo, Bopé Sakabisso, ma remarque. Voilà, encore une fois, Lélo, pour vous, hein, pour vous faire plaisir toujours. Nazo Yambapo Nabino, Kolutu Nabiso, Yaedi Mabungu. Voilà. Yaedi Mabungu, Azamoko, il y a des musiciens, Oyo, Salaka vraiment tant, c'est-à-dire qu'on va passer tant belé la musique. Et puis Lélo, Aza toujours musicien. Donc je crois que Tozo, moi, tant qu'on bête à ma solo, belé. Mais Lélo, concept à Lélo, Zali, tu as aucune la musique, mais après tu as bête à nous. Ma solo, tu as dit parce que Yazali Moko, et Bibna Kinshasa, malam, mais après tu me sur la paire, mon Bakulu, tu n'as pas Ibi Makambo Kinshasa, bien, donc nous avons besoin de bien. Voilà. Alors merci na grande équipe à Tolo Belavi, Washington merci Nayo, merci na Bandeko Nyos, au dispose à Katamo Ndabiso. Un grand merci encore na IP Diego Kao, merci na Jerimbo Mana Canada, pourquoi ne pas merci na Papi Les Rockars illimité Formule Souka. Voilà, tout ça là il y a des mabunga. Il y a des mbote. Mbote mingi Papi Yen Tolo Belavi. Tout le monde a des sous, ouais, ah, tout le monde a des sous pour les sengo que tous ensemble les remoko tous solo la bama solo oh batubaye bakate voilà oh makambo belé batubaye bité hein ouais makambo belé batubaye bité za la musique za la ndenge toloba lokola toloba ba vrai quinoa ba vrai quinoa lingolo baté que obotama na kini okozala obotama atala wapi mais soko komaki na kisasa okomaki na kisasa ozaki jeune ozaki nano okokisaki 50 ou bien okokisaki déjà 5 ans okomaki ba 6 ans bien 7 ans oza mwana kini parce que okoyeba makambo ya kini koleka mutu aye na 20 ans mwana kini azali mwana oyo abandi kobotama ti na 5 ans donc oza 6 ans à peu près bambula wana c'est vrai kino ezana oyebi nanu te vrai kino c'est ezana vrai kino baza bato bakoli na kisasa ya bato abotami kana kinte ezaka bato babotami na kinte po okoza la vrai kino botama na kini pe oyebi makambo oyebi no pe kisasa pete oyebi te bayali bamaster mosusu tokola na bango mpe bayebi bakinte et biso tozalaki mpe bato moko mpe oyo tozalaki kokola na ba mikolo tozolandalanda ba mikolo tozokota na ba scout na banini tout ça tout ezali kofungola biso mwa ba makambo kwa na lero wana o biso tokokola parce que tozokola ndenge moko te na tango biso tozakokola lenga azaki na ba 5 ans 6 ans kutu na loba na lobaka 6 ans 5 ans na langa na matadi parce que tokenda matadi père na biso abungisaka musane na kin lekine alaki na matadi abengisaka ye Mengala Bota Mbazango par exemple. 2 ans après, Mundelo au père n'a pas ça ça naïe, Batinde na Kisasa. Lera na Kisasa Mundela ngo mutation naïe sili na Congo, Azongi poto. Père à côté chômage, lera côté chômage de kona bengi na matadi. A comme na matadi kuna Monica ke ezako simba kaka te il faut zonga kaki na zongi kin. Azungu sana régie des eaux donc bisope to kozonga na 55 tozongi na kin le tozongi na kin nde esika sikoyo ya kovanda libela ti donc yoza vrai kino alors vrai kino mais bien sûr il faut le paquet dans vrai kino malgré na botama na kin te mais dans vrai kino na yebi kin penda donc ndenge ezalaka na tango ya flamand oh balobaka tango ba flamand ok ndaki sasa ba limite nango bazambo tozako kota kate ba vilo esalimi sima na moni yango na 62 na 63 64 der ba kisasa bando fungoma ba mboko oyo bazambo biso to okende kosala ka ba excursion et comme ba ville kasi yango nde kasi bit émission to ndo sala yango wana mais nga to sona mosima mukende ya lobi na dobi mais quand on connaît ça biso c'est l'expérience na yo na musique hein donc na biso moi mbangu mais lentement mais sûrement et expérience na yo ozui na musique musicien se comportera ndenge ni pona yo
donc on va y avoir musicien, donc on gère les musiciens, et tout. Musicien se comporte en et puis comportement des leaders ils arrêtent les leaders ils sont les cas. Bon. Pour na cadre ya ba il faut natanga na ba mikolo na biso. Voilà. Na cadre ba mikolo na biso o biso to kutaka nga lena komaki na ba 14 ans, 15 ans, hein? Entre 14 à 15 ans, pour makamnanga ba chike bebaka. Ozomona. Makamnanga ba chike bebaka après les rona bandoki déjà qu'on se sentir le col artiste mokobolo. Abando fabriquer ba guitare, tout ça tout. Makambo chike bebaka pourquoi? Parce que ba parents ba kina ba moyen ko futelanga minerval to ba imposaka siko ba minerval. Et pourtant ba chike na laki éloquent. J'étais éloquent et puis intelligent. Mais la première année, c'est au caca. Je suis le premier bateau, examen sélectif. Mon examen sélectif. Il faut bosser le bosso, examen sélectif pour les cas où il y a CO. Mais tant que je suis aussi qui n'a 63, Ezalaki, en principe, il fallait tout ça examen scolaire ou Ezaki Kozalaka normal, mais bien sûr, ça a 2 examens. Tout ça l'examen scolaire, tout ça l'examen national. Il y a CO, il y a Kokota na CO, examen, examen sélectif. Na 63 ans. Tout ça a 2 examens. Mais nous surtout, on a réussi ça. Bon, batinda biso na école moko. École technique ya Makala. Parce que les Rwanda, biso le quoi tu as na kotanga na rompa denda Rwanda na école officielle Joséphine Charlotte et comme école officielle Lumumba Patrice Lumumba 2 na rompa ya Victoire na rompa ya Bandal. Nous on a sur le cimetière aux okende Bandal au le cimetière école moko za la kawana na rompa wana. Tu as ba miming ba ko utaka ba Bandal ba ngiringiri biso bana dendal donc à Savubu tu as ya kawana c'est tout kutanga bon na zoka défaillance siko na kobaki na chômage parce que école ba binganinga na para bana mbongo futa minerval te donc na zoka moya ko continuer ba cours na ngate na première année CO déjà la première année CO nazoko ke nikozela ka baninga so ba kota kichik o ba para bango ba futa bango mona ba pesinga ba leçon nazo sala ngo nazo ke ko yekola ngo mais na représenter examen pas wapi nulle part mais le quoi la posa ba chiki kaka nazo mona ka il faut na continuer ka chiki po ba chaka biso na tenir de Makala na katia ya école technique de Makala en face il y a prison de Makala école moko en face à prison centrale Makala centrale école prison centrale école moko en face wana ezaka école technique ya Makala. OK. Alors donc na bandeli yango ndengo na dazo ya na question posée il faut na pesa moi c'est mon explication. Donc voilà donc ndenge na rataki ko sala ba cours long oyo nazaki nango espoir ya ko sala justement na série wana lokolo na sala ka ba examen nanga ya école primaire ba certificat nanga ezalaki significatif ezalaki valable. Alors recrutement mo kezo sala na armée armée forces armées congolaises. Les Rwandais qui fait AC, donc FAC, les Alaka FAC, Forces armées congolaises. Après, il y a comme ANC. Mais ANC, biso recrutement, 64 wana, et là qui dans le FAC. Donc, tous les qui élèves, qui apte, qui apte pour na kota na armée, mais pas pour na soldats, mais pour na kokende, koya na Belgique. En tant que officier, donc officier, il y a génie militaire. Mais il faut que tu aies une école de cadets. L'école de cadets, on a à partir de 15 ans au quota. Donc, le certificat que signifié. Donc, on a qui apte. On a mis commissaire qui va sélectionner l'examen, tout ça, tout. On a qui apte. On a qui apte.
Maman boye alobi te mosala soda ono ke do kufanga alobi te mama tozo kende da poto ke do yekola kuna tango tokozonga tokozala ba officier tokozala ba mikolo ba mikonzi donc to ke ko yekola mosala ya kosala ba pont tango guerre ezali ba nini tout ça ba makambo ebele o estali technique militaire ezaki te paro ko no buda mama mama alobi kaka te soda azaka soda okende kana ba bitombo ko no kufa pam à Boyaki. Alors, j'avais pas le choix. Avant dit après une formation mon atelier mon boye. Vient un mon quartier à Zalakawana, vient Bandolay. Parce que il pas camarade ne mo ça la ajustage. Donc avec un atelier on ça l'ajustage pour ça ba porte bibende, ba kicha bibende, ba fenêtre bibende, ba biloko ya bibende bon. On a payé musala moko il faut zamayer là parce que c'est des maîtres il faut au kata bibende pensana ba mesure et puis aux autres soudés soudure il faut ça vraiment bien tout et là musala moko il y a ba calcul c'est les système métrique forme géométrique na kati wana donc ba calcul ba mètre ba ni tout ça donc il y a quoi ça kanate. Donc on est capable pendant un an entre temps on a pu beta comme moi ba musique na ba koyekola ba guitare na ba Paul Bomba Pierre Bomba grand frère de Jomali tous actifs na bango ensemble to ko lesika mo to beta wana Jomali azana petit mais azo beta pena biso moi aolinga ka pa beta guitare abeta musapi moko tu abeta bas banda kala ye na musapi moko abeta musapi moko toujours là que ça ya abeta ka musapi moko ti si mango musapi nyo se ekoti mais les rona musapi nyo se ekoti wana ngala sina kaboina bango déjà donc na kutana na vie na biso moko boye vie kolo gentil alaka vie ya quartier na biso ya yolo wana azaki na maïdi biso so maïdi qui peut se Bukavu biso Bukavu ye na maïdi donc azaka na orchestre na ye azaka na instrument na ye tout ça tout na bar na ye mais mbala moko na kenda ke pa na ye abenganga po na accompagner na ba enregistrement moko linga ko sala ko aller rona kuma penda bon guitariste était a préféré na yemba po akoyoka voix nanga ezaki bien abinanga petit il faut yemba tukota pe na studio Vadis ezaka na 7e rue na limité par monsieur Dino tokenda ikuna to sali pe banzembo na ye na yembi et tout ça tout mais comportement yango wana oyo sikoyo tuninga ya ba vie na biso déjà expérience nanga na banyange pa tata wana kolo gentil tokendaki nini kwanga na makayabu silia bodamega kwanga na makayabu ke kuna bobeti boyembi titi bobimi afuti bisote tozongi ba parler mais lero na bisoto mona kaka esengo ke na yemaki na banzembo avie banzembo pe bimi na zomi yoka banzembo ngoi bo sala succès te mais na zako yoka ngolero na ba moi babar moko tango ba tiango et succès te mais ba tiango ka parce que na tango kala en tout cas pona loba musique na tango kala ezalaki te ke un tel aleki en tout cas ezalaka te la concurrence ezalaka te concurrence quoi kozala mais ndenge eza concurrence moko ya travail kaka concurrence à travail parce que musique eza succès yango ezali pe chance banzeko mosusu ekozala nango ntina te mesali succès ozomona alors na lere wana musique ezalaki oke jazz azobeta african jazz azobeta african fiesta azobeta african soul ezobeta bamazembe ezobeta tout puissant non mazembe ezalaki orchestre moko ya bana ya Kasangulu bango pe bango sa succès na bango bela négro succès orchestre ezaka ebele Jamel
l'orchestre ezaka ebele ba Los Angeles nyonso ezakosala succès kasi mais ça dépend ya nzembo lokola sikoyo Los Angeles ezaki nango orchestre eyebana te mais basalaka nzembo moko likambo nde ya pasi ngai mwana mawa o nakomona pasi banda tata akenda ngai lobe o tango ngana botama tutum bafamille bazengo mona tutum naliaka na pasio nalataka na pasio angarobe o makambo ngarobe na botama na mopepe succès ya kosakana te succès ya kosakana te nzembo wana ezaki orchestre eza kobetaka wapi na bar ya Chibangu na Bandal bar yango elaka na suka ya Bandal mécanicien moko boye alaka na garage na ye ti garage yango nakanisi ti lelo eza kaka na suka ya Bandal donc mpo okita sikoyo okende Kitambo parce que kala nzela yango ezalaka ya kokita okiti ti na mai ya makelele apres bomati kuna kotia Kitambo sikoyo batia yango ekoma tout droit boye Mobutu asalaka basalisaka batravaux place wana bon nayebi te ndenge ekoma sikoyo alors orchestre wana esala succès esalaka succès oke jazz mpe azobimisa banzembo afrika jazz mpe azobimisa banzembo bango nyonso to banzembo ezosala succès oyo esali succès oyo esali concurrence moko concurrence loyale bon mais sikoyo omoni sikoyo na comportement na bakati ya baorchestre kuna biso lero wana na bana miki toyebaki te makambo nini eza kolekaka mais lero tozokola naye koyoka ke vie na biso moko mpe azalaka grand guitariste vie Tino Baroza wana ye abeta banzembo ebele oyo ya africa jazz na banzembo mingi mosusu ya roka mambo banzembo ya roka mambo mosusu mpe ye abetaka mais ye azalaka mpe canayere donc aza kolinga te makambo oyo baroger iseidi na bakale baza kosalaka kwa na lero wana lokola nzembo moko ye moko ayembisi yango kale yo banzaki te na mokili mobali kaka se yo boko ozali na posa ya mbongo osala nango nyonso yo olingi ye o mabele yo oh mabeya yo eleki mwasi kitoko na yo lokola sanza donc ayembisi ye nzembo wana kale sanke ayebake mbokela ya ye moko azali koyemba makambo oyo eza kosala parce que ye alingi mbongo kaka mpo na ye mais mpo na bamusicien mbongo eza te bo mwa maloba banzembo yango esali kamwa kobunga mwa moke me nzembo wana eyaki mbokela kale azoyemba mbokela ya ye moko yaka ti azoyemba yango mpo na histoire ya mokili donc ezaki vie ayembisi ye ayemba mabe na ye moko ozomona grand compositeur mpe ye moto asala nzembo bamonaki yo na uzungura na lingomba ya basi nzembo na ye vie wana Baroza omoni donc makambo wana ebanda kala wana biso toza na bana mike mais naye koyeba explication yango ntango nakoli ntango naye kokola bamikolo babetaka na bango bazalaki kosololaka nanga bapesaki nga lisolo wana comportement ezalaka mabe deja ya bavie na biso wana ozomona banda ko se comporter ndenge ni déjà baza se comporter mal par exemple lokola nani vie Vicky Longomba na Vicky Longomba azalaki kosala azalaki bureaucrate azalaki kosala na epai ya mondele moko nakanisi ezalaka papa Dimitriou mais ye azalaka mpe na studio azalaka na studio donc sikoyo Longomba azalaki lokola moto oyo azalaki koyamba bato na secrétariat mpona bakota na studio mais lokola mpe azalaki na voix na ye jour mosusu atie voix bandimi yango balobi mais oyembaka bien akoti mpe na mouvement omoni bon sikoyo mbongo na ntango wana mondele
so bokoti studio il faut futa bino parce que les rona éditeur bazalaka mibale bazalaka kosala mwa baconcurrence opika na kanisi na mosusu azalaka nani papa Dimitri aye ezalaka nini ngoma na opika bazalaka mwa baéditeur bakomaki mwa mingi wana mais oyo ebandeli mpenza donc ezalaki lokola orchestre eza te même oke jazz lero na nanu esalami te oke jazz ezalaki orchestre nini ezalaki kaka orchestre kaka ndenge omonaka nani ndeki na nga tozalaka na ye moko mosusu awa nani popolipo moni makutano ndenge ezali eza orchestre ya motu te abengika baninga boya tosangana bandi obetana bango ensemble ti ekokoma orchestre oke jazz esalemela ndenge wana bamusicien ya studio ezalaka te ke bamusicien ke toya boya tosala orchestre te ezalaki papi geno ye edi oye bosala nzembe odi ale enregistre bango baenregistre biso mibale toenregistre na baninga mosusu bengaki nzembo esali succès du jour mosusu tobeta ata na Bercy tokoki tobeti na biso na Bercy bato mpe baye mais orchestre ya motu te voilà ezalaka ndenge wana ezalaki baorchestre ya studio ok jazz eyala ok jazz bango nyonso to bazalaki ezalaki orchestre ya franco te bazalaka na badelaline bautaki babrazzaville na bavie célestin bavie nino malape bavie rossignol na kisasa nango bavie roatele na basi bazalaki ezalaki orchestre ya motu te nde sikoyo babando beta sikoyo banzembo bana beta et bando sala mwa basuccès alors sikoyo bando luka sikoyo babetaka yango mpe sikoyo en live bato bamona ke bato intel bango babetaki banzembo wana na babar na babar na bainstrument alero wana mpe kaka bazobeta epai ya Oscar Kashama bar na ye wana yango wana ekoma sikoyo ok jazz Oscar Kashama OK. Ok. Voilà, OK bar. Après, il comment OK jazz. Les orchestres franco-té. Ok. Les Rwandais, les orchestres franco-té. Ok. Les orchestres na bango. Les orchestres na bango, ndenge zaiko ezali lelo et comme orchestre lokolo ya nyoka longo mais orchestre nyoka longo té. Orchestre na bango. Orchestre na bango. Voilà. Mais ye lokola atingamaki ti ok jazz komi ya franco voilà ndenge wana alors kana yango ezalaki neti nini bakana yango ezalaki makambo mbongo papa makambo mbongo oyo bayemba likambo ya mbongo na masi eboma mboka baninga mibali yo ok baka nzembo wana ya vie Célestin na kanti orchestre Sepakos ya Brazza makambo mibale ebomi mokili mobimba liboso se likambo ya falanka ya mibale likambo ya mwasi baninga boti ya matoye soki bana mibali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi akoki mpe kokabola bango soki akoti na kati na bango na likambo ya falanka nakanisi bino nyonso boyebi baninga ebongi bokeba o nayebi te soki bokosuve na maloba na nga soki bokodute na maloba na nga nakanisi mpe te o ke Célestin akanisaka vrai akanisaka mpenza likambo ya solo donc wana ye mpe aza kovivre bakana ye wana ye mpe aza avivaka bakana ye wana yango nasalaka nzembo wana parce que likambo ya oyo vie Célestin alobaka na émission moko alekaka likambo ya mwasi wana oyo abayaka likambo moko soki na orchestre nini abayaka alongwaka na ye nayebi te soki afrisa soki orchestre nini alobaka boye ke ayaki na mwasi na ye soki akomi ya wusuwusu donc likambo ya mwasi na mbongo yango mute ekabolaka bato kaka donc voilà bakana yango ezalika makambo ya mbongo mundele lero azalaki kofutaka bien lero makambo ekomi ya biso moko ekomaki sikoyo papi ge nazwi commission na ye biso lelo tokoyo na nsima na yo toke tobeti yo oli olakisa biso mbongo nyonso oyo bapesaki
au fini. Au fini là. Au bimisel biso ya muke. To kaboli na yo lisusu. Or yo zoaki autant. Alisima nango lisolongo yeko bima kuna na muto apesa kimbongo. Mais non, on a appelé ça bino autant. Ah, ya solo na. Master, yo sakin so di to kaboni di olongo ou bien bango balongo ou bien yo olongo. Voilà, le bokaboni. Bongo kaka. Donc ba leader ce comportement là. Ba leader comportement wana ya mabe e uta na ba vie na biso ya banda kala, ba vie calé, ba vie Roger Izeidi. Bango bazalaka ba administrateur na l'air wana. Bazalaka na makambo mbongo balaka clarté. Balaka clarté na baninga. Ale siko ba komo komona lokola ya leki, lokola ya kende ko sorola la likolo na mundele ou bien na mkolo bar producteur binonyo surtout bokomi lokola bato ya sena ye quoi. Umona même ba vie manu di bango ba ya obeta tina kisasa. Mais manu di bango pa alongwaka akenda kisasa alongwaki pourquoi en African Jazz alongwaki c'est parce que makamba mbongo ya ko tambola bien te. Mais ce que sinon te biso na kisasa mais ba musicien tout bazako uta ba Afrique du Sud na ba Nigeria ba Ghana bazo ya ko beta na kisasa. Ba vie Musekiwa par exemple ozako yoka kombo Musekiwa Isaac Musekiwa azali sud-africain auta na Sud-Afrique tozaka na bassiste moko lisusu azalaka mutagana ba saxophoniste ba ghanéen ebele ba vieux Gérard ko tozaki pire vieux nanga donc ye atamusanga memanga na ba orchestre ebele que petit on a une photo joyeux vieux Gérard wa memanga ba orchestre mingi na betaka vieux Gérard mutazoya kuzonga. Donc Kanai et bandaka ka bandakala vieux c'est quand le bagi sur le solo moko bayaka ko beta e baro senior na 64 wana ngai pe lero na 64 wana o nazo lo bakena ki ko yemba et pas ya vieux Kolo Gentil na 64 nazo ko ndiki pas ya vieux Rossignol parce que vieux Rossignol là qui le kola papa nanga ya quartier nazo ko ndiki pas na même avant l'orchestre ça demain nazo ko ndiki mingi pas na ye ku ba répétition ba musicien bazo beta ke pas na ye na ndiki ba répétition na vandi nazo tala ndenge bazo beta ba guitare sope basi ici aller na bando bongisa ba instrument na bombi to bombi yango na ba garçon ba Jean-Pierre ba installateur ya vieux Rossignol ngana yekola makambo ko installer ba biloko et pas ya vieux Rossignol là na ko banda nanga musique pe pas ya vieux Rossignol ka. OK. Donc bakana yona e banda ka banda kala bakana mususu ezali orchestre beta ka mekotsa kala arte ba client bazati osali nzembo succès te bosiko ye kolo orchestre bano futa bino nini po il faut futa bino mbongo bozo sala si est-ce que nous bossons à l'art bino bozo beta me ba succès ezate ba client bayaka te bozo beta ka bar piaka kaka mo ba fanatique ya mike ba wana ya ba musicien ba camarade na bango ba ye mais la plupart ya population bayaka te. Beaucoup ça, le côté, moi un peu, mutuana futabino ezate, wana eza un peu clair. Mais où les alliés qui bon aux autres, mais vous en futabatute. C'est grave. Vous en allez rendre les appas. OK. Alors comportement c'est quoi il y a ba musicien. Comportement ba musicien en tout cas entre nous. Tous à cause alors toujours na tango na fait na tango gana banda musique. Tous à toujours na ba lien ya bien na baninga. Kolingana pena solo donc kolingana pena ya solo mais siko mitema bato moyo ye bango ezate mais tozaki pe lero wana kotia idée na makambo ya kisite ou bien poison ou bien nini tout ça ezalaka te peut-être ba mususu bazaki na makanisi wana ke nazwa kisi po na sa succès peut-être mais na koko kanise dango te mais tango tozo kola ndeto bando mona baninga mosusu ke azwaki kisi boyena boye musato ba amasolo to yoka koyoka
ke ntela zwa kikishi ntela zwa kikishi ntela zwa bato pe bazwa bakishi pe bakufa pe na makambo ya musique bayali o to zwa penda ba nouvelle nango quoi. Donc voilà quoi. Mais donc le comportement côté ba musicien en tout cas to zako zala toujours bien mais Moshinzo zako zanga raté. Nini? Moshinzo. Ah bon? Bon atebino. Moshinzo donc quand na bino voilà donc on ezaki mababilo moko ezako zanga raté na baninga mususu bazako mona ke net ke ye aleki yo. To mise ba champion Moshinzo. Ah il paraît mais il pose na kati. Non. Moshinzo ngezaki na batu mususu bazako linga kosala kango ba Moshinzo. Ngala beta ba jamais. Na biyo ba beta Moshinzo. Okokate. Okokate parce que et que ça la bagarre yo moko so yebi déjà que type wana so na meko meka danger. Wale ndo ba mise ko ba ubanga ya zobanga. Donc pour les rona donc zo mona ke donc ti ces ans raté donc muto keke na likeke. Alors muto muto yo danger. On a la vie à jeunesse hein. Mais il faut la ramener sur makasi. Na mo pa mimpe moi copine obe na ndule. Nakome manga nakome mape ba copine ba ou bien ba copine musuta okuta na ba bar kaka bongo la jeunesse tu vois mais qui au copine no peno mais moi na musique rien on me matin. Oh bazai ko yaka ba copine. Tu vois banga te no Moshinzo mboka Moshinzo. Bon, ça dépend si quoi wapi ngana mona ka yete na kipaka nga yete te nga biso copine bena biki wa ko confirmer oyo donc on meka pour Moshinzo wa degré nyos te okomeka na yo mais yo moko yebika ke mutu wana solo meko simba côté ne wana awosanga mabe oponi Moshinzo ngo ezaki makasi no Moshinzo ngo ezana ngokaka naloba nini eza motema mabe. OK, ouais. Eza motema mabe en réalité parce que oyebi ke fi wana azam copine ya Amina yo. Ouais. Aya ka na concert mona ba ngoni ba bima donc yo mona mabe lo kwa ye aza copine na fi wana yo ndaki yo nde mtokoma. Eza bien te. Parce que bino boza toujours na ka orchestre moi chango azala ya ye lobia koma ya yo mais vous vivre ndenge nini. Mais ententes kokota. Donc musique monde Moshinzo ya kosana. Ah, mais Moshinzo ngo na kokoloba eza kosama na bashi o bazaki na mitu etengama. Parce que moi si o bazako se respecter et que simbate. Akolanda pe kuda makablo wana ta. Na ko akoko kolanda yo, akoko yana na concert, bosi na bino pe bozong na bino ndako. Mais akozala jamais tenté na mutu mususu aza moninga na kati orchestre na bino. Peut-être ce que ça on a secret et pas un mususu na mutu mususu oh yo yebite peut-être ana comme la mutu bondote mais na baningo yo zaka na bango soko mususu ça veut dire que moi chango azangi respect na zoto na yemoko. OK, voilà donc na sens là mais sinon en tout cas ba musicien entre biso to zakina bolingo toujours il y a bien kaka. Voilà, donc c'est important, tout le monde moi comportement moqué à un musicien puis na valider parce que quand tu dis mabungu azali moto yo ndeto baki CV na ye ezamula je crois que Micho Tondo sala a le bénéfice moi Kinshasa mais mingi Tondo zonga peka na makambo po par exemple na makambo eze belé ma musique pour on les a vu na ye bitep sono sikoyo Kinshasa ngo pona yo lisolo Kinshasa bandaka wapi les solos qui ça na ndenge bakulutu ba yebisa biso na ndenge pe to bandoko tanga histoire pour lelo histoire ya biso ya surtout ya Congo batu ba yebango te bana ibele ba botami sima na biso histoire ezakate ba yebi histoire te ba muso ba yebika histoire Mobutu yebika Mobutu histoire bandi wana pe histoire on peut en profondeur te ba yebika ka Mobutu alaki président ici di ka bongo ba yebi ndenge ya bandaka te ndenge ya kotaka te banani bazaka liboso histoire était ya makali susu te nasi à travers yo toko
Peut-être moi ndam baninga mususu pe bakoyoka keta musu na sali kama erreur ou bien tout ça bakoya ko corriger non edi ou bien le kinanga ou bien ya nanga lobaki malamu te place ona abosana ki boy na koko bosana za mutu ona koyeba nyoso tuté mais na ndenge na lisolo ndenge na yebi na ndenge oyo nga na tanga pe na tanga kamingi na histoire oya biso ya Congo ya Kisasa po tozolo bela Kisasa surtout lobito banda Congo comme musika comme ba 1400 kuna donc 1400 histoire comme histoire ya munene trop bon to banda okendeke de temps en temps ba mbula wana mais siko tozolo bela ka Kisasa donc à partir de 60 na loba 64 65 non même 56. Nga rolobela mingi 56 na 6 ans na koti première année la bando bima nda ko pa na biso pona kendeke ngai moko na classe na kina 6 ans na koti na classe première année na rompo ya banda lwano na lobaki école officielle Joséphine Charlotte pour balabalo babenga 24 novembre wana et yala kaliboso Prince Joséphine Charlotte. Parce qu'elle est la princesse. Princesse Joséphine Charlotte. Elle est la princesse à Belgique. Donc, on a croisé na avenue Prince Baudouin. Prince Baudouin, tout bien Kassavoubou. Voilà. Et pour erreur, mingi batu Congolais basala quand ça Prince ndé balabalo bacha goudron. Katsa Prince Malembe. Ok, non. Prince Prince Baudouin, avenue Prince Baudouin et à la Ka, Balabalo et Outi, dans la poste qu'on a la ville, le 30 juin. Et Yeti, la Kitambo. Bon, comment Guinness, le monde, Prince. C'est-à-dire Prince de Yangoana. Ah mais parce que tu dois comprendre le Congo, c'était pas expliqué et puis bazo. Batika Binoga la Prince, la Prince. La Prince, Zela ma belle ou bien Zela. Parce que Prince a motivé le Prince. Il faut pas longola likambo benga bala wana Prince s'il vous plaît. Et ça erreur monene donc Prince té. Et ça avenue tel ou bien rue tel. Avenue Prince Kassavoubou. Et Prince T. Avenue Kassavoubou. Et à l'époque, ils avaient Avenue Prince Baudouin. Le coup, la produit en comment qui roi. Et comment Avenue Roi Baudouin. Voilà. Ok. Donc, erreur tout ça la Kayangwana. Ils ont asphalté, ils ont macadamisé. Macadam ou bien tout ça, même Koloba Prince T. Botika Likambona, Prince. Voilà, tu as dit en 1956. Alors, en 1956, 1956, wana ngana kofana na Bosobolo numéro en tout cas à peu près 32 na kobanda na balabalo yo Éthiopie. Deuxième loupang, c'est aux qui na Gambela. Aux qui na avenue Gambela. Éthiopie zaki ma belé. Mais Gambela est là qui est déjà asphalté. Donc, je te raconte Longowana, donc nous avons na cimetière. Nous avons une école laïque à cimetière. Bana dendal et aller Rwanda donc comment Kassavoubou, bah ebi école à cimetière et pas Isali, bah école là comme Balewana, Saint-Louis na Joséphine Charlotte. Donc bah école il y a Basango na école officielle. Bah tongango ndenge moko en face ya Kankokolo, côté ya technique. Côté logistique. Camp militaire, il y a Kankokolo, il y a côté de la voie du Zaïre. Mais voilà, côté camp logistique, il y a pas comme mes cabamindou qui la bango, ba mécanicien comme ça, ba voiture, ba camion, ba tout ça. Alors, les Rwanda, nakoki koyeba koloba, Bandalungwa par exemple, et Soukaka na banda ko ba faux d'avance.
Donc ce que balabala principal ya katikati comme na Kimbondo. Balabala Kimbondo na éviter sur ba changer au combo na éviter. Balabala Kimbondo ce que buti Kasavu buti na Kimbondo. Kimbondo quartier Kotoyo ezalaki bandako ba fort d'avance. Ezalaki quartier et quartier industriel te tolo baka quartier ya ba artiste. Batuto balaka na côté gauche ya Kimbondo. Bandako ezalaki ya ba fort d'avance. Batu wana nyonso to bazalaki ou bien asala bikeko ou bien dessinateur ou bien écrivain ou bien menuisier ou bien to bazalaki na ba atelier na bango ba côté wana batu nyonso to bazalaki kuna bazalaki ba artiste ou ba musicien ou bien batu moko ya technique. Alors bango ba privilégié bango pesa ba ndako ba lupango ya bango moko sans ndako étage likolo. Oh monsieur c'est que ba locataire na ngamba Kimbondo pas bon. Mais les biso to kota ki le na 56 wana bandal oyo otobenga ka bandal sinkin wana sinkin deje zalaka bandal oyo sika wana oyo likolo oyo yeko kabola na ngingiri en face ngingiri voilà o babenga bandal bisengo yango ezalaka nanu batu kutu na babandi kokota te na ba 56 wana ndambu ya batu et tondi na te banda kwa vide belé banda kwa vide belé. Alors Nzambe azali abatela biso na mususu parce que moni bakol oyo silicone bakol silicone bakol ba fenêtre wana biso tozako de amango to mona to kansoki ezaki argile mabele o ba mamba lia kana winze parce que les rona ba fenêtre ngo ba ko chaka ba silicone wana ya marron a toujours buka ngo parce que ba chiko na le biso to kota ke ya kina mon frère et c'est quoi qui n'a monté ba ko chaka biso déjà dans ma 56 soir to kota ba chiko et là kina no ba sidisi enda ba vitre wana e ka quoi qui n'a monté mais biso ko to mo bulu to ba no longola ba kol silicone wana tozo da mengo mais to bika to kufate sikole na yo kanisa kango siko na lobi donc tozo ko lia poison mais et biksa biso to lia to kufate on habite ba mususu sorte et ça la bango mabe mais en tout cas nga et ça la mabe te lo nazali tisiko nazali donc voilà. Alors tozako ba makambo bazamba ba mboka ndenge ezalaki nga na ndenge na yebi dessin ya Kishasa to bandaki na Kitambo ti lero ekokola wana nyonso tu wana nga na 56 déjà barumboshe salama Kishasa salama lingwala salama bandale yali oya se oya kala bandale mula sinkin mulare yango non tozoro ba bisengo voilà sinkin lero ne yalaki na ba Singapore on le kawana bandal sinkin e suka kawana koto le babandi ko construire yeko koma mular koto on ko mular nde sika on alobaki no ke bandako yalaki ya moko batu bando kota on a ba 56 57 tozaki na mai moko na suka ya bandal. Donc so comme na suka bandal na sima bandako na ya oya ba fort d'avance wana to ko benga bandako fort d'avance ezaki bandako to loba o to benga ka na poto villa donc ba parcelle individuelle ya batu donc suka balupango ya individuel wana ozomona prison makala kuna même na école na biso wana na rompa bandal to telemi ozomona prison centrale ya makala yango wana kuna wana na boso nango eloko moko ezate zamba soko longwe na bandal po kene na prison ozomona yango eloko boyo gene ezate parce que kila ba mai moko ezalaki ba zelo net kan denga be alaki partout na nyo surtout ezalaki ba zelo na zelo mo ba matiti moko bimaka ya mike kaka boye botaka mo ebotaka mo mike ba liziba mai ebele so mbule beto mona liziba mai salem toka na mai moko to benga ngoma ya mabata na simba na suka bandal kuna ezalaki paka juma
tozali kokende kosukolaka na bamai wana mai yango mwindu eza mpe na bastiko banini oyo babengaka michopi te michopi te basonzo ezalaki na basonzo me tozosukola yango mona bolongo bakupe bolongo bilamba ale bokoti tu bozosukola mai mwindu omona koti te soki en tout cas vraiment tokoriske babiloko moko parce que na bamidi moye nazonga pale eza te lere wana tokomi na ba 62 nakomi déjà na 4e année non na 1960 nakomi déjà na 4e année moye ota mosusu bamidi mosusu naozonga ndako te monaki epa bandeko mona bandal nakolia nanga kuna avant tozonga na 14 nalekani nanu kosukola mai wana apres na ketiki to toka kosalaka 2 gonds bokoti 7h30 bobimi na 11h30 après bobandi 14h ti 16h30 toka kotangaka ndenge wana alors zamba wana bakote wana nyonso to ezalaki zamba baselemba wana bandako eza te eloko te kaka prison kaka prison epuis ozomona na likolo kuna sanatorium sanatorium ozotala yango kuna na likolo kuna yango ezalaka na prison wana babelge sana ezalaka na prison wana ya makala wana ezalaka donc lero wana kote wana nyonso tout ezalaki zamba na zamba bakaluka kuna tu omona kaka directement ti bangomba ya mbinza kuna nyonso tozomona bandako ya bakiti Papa Kinshasa, oui, ça va vite fait. Papa Kinshasa, Papa Kinshasa, Tala Moulay. Non, ils ont une illusion, ils ont le kuta. Ils ont le kuta, ils ont kozala, batumuso ba kosala ka jeu. Omoni bato batambula likolo ya so fait ezali batambula likolo banzete. Ba kosala ka ngopona ko bangisa bato. Pona kubangisa bato bazako bangisa bato na biloko ndengo wana mais peza Kisasa ye akoloba Kisasa abimela bato lokuta nalo lokuta non ezali lokuta omoni na zambo ya TZF zamba ya TZF wana oyebi yango te ngana ko expliquer siko zamba ya TZF ko biso to kobenga lero wana zamba ya TZF ezalaki Kabinda Victoire wana nyusu tupezaki zamba nakata zamba wana eloko ezalaki wana kaka ndako ezalaka kaka ba garage OTCZ na côté Lingwala la voie d'Israël lanu batongi te na cité oyo koma ezalaka soki ANR soki nini wana place ya bureau ANR wana ezalaka liboso ba bureau ya ONEL ezalaka ba bureau ya ONEL soki ngozwa ndako na Yolo ou bien na Camp Christ Roi ou bien na Matonge okene kozwa na dossier na yo kuna isika koma ba bureau ya ANR wana na zamba wana eloko elaka wana kaka yango wana zamba wana nyonso tu ezaka zamba ba mère na biso bakosala babilanga wana na se côté banzola ntima bazwa wana epai ya bapere ya epai banani oyo petio ya chanteur nani bambuta mashakatu bapere na bango wana bayekozwa bandako wana très tard mais na 1956 kuna nyonso ezaka babilanga ezaka babilanga na 60 kutu ntango tozwaka indépendance lere basalaka trouble wana oyo ya 1954 wana ya 59 wana trouble ebimaka oyo bapekisaka Kasavubu apesa mitingi te na imika oyebi imika donc na imika wana lere bapekisaka Kasavubu asala mitingi te na imika bato bakendaki kopanza bandako bamagazin ezalaki na Foncobel parce que bamagazin ezalaka na Foncobel na ngambo bongolo boye mwa parti wana ndambo wana bamagazin ya baportugais ezalaka kote wana na nsima na bango zamba yango ezalaki lokolaka bois de colombe bandumba bamama banini kuna na kati ya zamba wana entre ngiringiri na Yolo bandako ezalaki te zamba ezalaki zamba ezalaka zamba alors
bato mosusu bayibaka bambongo lere sikoyo bapesaki communiqué na radio ke so bakuture bambongo ou bien na banini na ndako bokono ozongisa bambongo boyibaki tout ça tout moto mosusu akamataka mbongo atiaka na kati ya basachet akenda kokundaka na bilanga nani ya mere na biso mama lere asalaka babilanga azobongisaka bareyo na ye ya bilanga abeta boye sachet abeti su makasi boye sachet alara ebimi ko milara yango epula ekangama boye bibende yango nde abénéficiaka nango mpe ezalaka mpenza bibende to atiaka ngo na sani moko ya moke boye na ndako babibende balara lero wana mais emonaka mpe makambo nango osumba 2 francs osumba 3 francs mpo mama koyeba kokonte yango te azwaka mwa bapapier mais bapapier yango ezalaki kole nayebi te soki abénéficiaka nango mpenza mingi ezalaki ya kopola mpo ezwaka humidité ya mabele moto oyo akundaka ayebaka lisusu place akundaka te atiaka sini te loko ezalaki na bilanga ayebaka lisusu te voilà donc kisasa ezalaka ndenge wana na ntango ya kala zamba wana bazoloba oyo nani azalaki kobimaka kisasa ezalaki entre Lingwala na Kasavubu parce que ezalaki nzela oyo ezalaki plus possible na bato oyo bakosalaka na ville balekelaka nzela wana lero wana asosa nano esalemi te eza mabele victoire mpe mabele ozomona victoire balabala victoire kobanda na Kasavubu ti na rompo ya Gambela ezalaki asphalté côté wana ezalaki asphalté mais kobanda na rompo wana ti na asosa ti na en fait nalobaka ti na 24 novembre ezalaki mabele ezalaka mabele wana ndako bapepe feli eza na rompo ya Gambela wana victoire Gambela ndako na bango ezalaka na coin wana premier lupango na kanisi deuxième ou bien troisième lupango so ozokita neti ozokende camp Christo toza kosakana na bango na bayema grand frère na ye Emmanuel toza kosakana na bango na rompo wana ya victoire na bafifi nzuzi tout ça tout wana bamaster oyo toza kosakana na bango na bomwana na ba 1960 wana mais wana vie ezalaki ndeni vie elaka bien okolonga lupango oyo okoti lupango wana mosusu obimi donc okokotaka balupango oza na besoin okende osalaka balabala mobimba te mpo balupango lero nana ezalaki clôturé te ezalaki clôturé te ndako oyebi ke epai na biso awa batya mwa banzete oyebi kaka lupango na biso soka batya mwa banzete kaka esalaka na coin moko na katikati me bakanga te bamosusu bakanga bangandala bamosusu bakanga bafil de fer mais bozaka na moyen ya koleka kaka mwa porte mpe ntango mosusu bamosusu mpe batika porte mpona oleka okota na lupango mosusu ya nsima nakolongwa na nga na lopori ti na victoire ya kokota balupango kaka kokota ti sport facilité bachemin banzela ezalaka donc odakitaka ti na se te toaki na bafacilité ya banzela epuis lero na bavoiture ezalaka mingi te mingi bato baki na bavelo mingi bato baki na bavelo oubien bavelo moteur basolex bamobilette à Peugeot, voilà donc la Vespa, la Lambretta. Voilà, Edi Mabungo, Lelo, je crois que tout soukawa. Mais tu es ça va ndeko bolanda biso qui émission oyo to bando so la sur mboka na biso Malembe 2 ans masolo. Eza na masolo to ndokende vraiment tout doucement molo boyeba ndenge nini place ezaka ndenge nini na ezaka ndenge parce que histoire et puis ndenge lobi wana mobutu akotaka ndenge nini mpo wana tokoya Kasavubu mobutu mpo bango bayebi histoire batransmettre mpe biso mwa ndambo bango bayebi biso mpe ainsi de suite biso mpe to toyoki lisolo yango ale toko mpe kotransmettre epa bana na biso parce que histoire bachange yango te tokobongisa histoire kaka boyi te mpo tosisa na biso mpesi bana mbote lelo bambote ya likambo ya bambote luka makambo bambote nazopesa famille mobimba oyo yanga moko nanu
naopesa mama Clo mbote ya mingi. Mère Clo. Naopesa mère Clo mbote. Et puis na bana nanga nyonso. Bana nanga Edi Mabungu Guy Kunda na Marseille. Na bana na ye na mwasi na ye Belle. Et puis na pesipe susu bana nanga nyonso awa mère triple na bana na ye na mobile na ye kosi. Na pesipe Tania na mobile na ye Klaus. Mwana nanga moko pe alelela nga papa yo bwaki ngai te. Akara kisasa. OK. Neve nanga moko bwa. Na bwaka ye asepela kaka dumbe mwana nanga nazaka ni na Brazzaville rakenda Brazza en exil après langa star rakeno na Brazza. Donc nazaka ni na Brazza dumbe. Oh mon petit Doumé. Salut à toi avec ton grand frère le diamantaire na Mbujimaï. Jean Mwembo binonyo sona pesibino bambote Madaka na Los Angeles mbote na ba petit Dindo petit Lola bana nga mwana nga wana Lola mwana pizana mimaye na mimaye Lola ba petit wana ba pire petit. Donc, Jackie Kofi, Jackie Koufi, Jean-Claude Koufi, famille Mobimba, Manjambi, Binonyo surtout na Pesibino Bambote, Bana Bukavu, Atuabo, Leka Ivoloko, Binonyo surtout na Pesibino Bambote, Baona Tangite, le Kambote, Bandoyaga Malembe, Noboa que la Rabino Malembe. Nga pendana mwana yolo parce que na yolo na kota ki na 12 ans. Le na kota ki yolo donc na 12 ans. En 1900 combien? 62. OK. Na 62 le biso to koti yolo dani na autour yolo zakina no zamba. Autour yolo zakina zamba. Tu ne pas moni le koti na yolo. Koti yolo ko uta penda state penda donc yolo. Dallas. Abana Dallas ko. Yolo comment Dallas mondeni. Yolo comment Dallas et comment Dallas. Eza bilo mo bato bapesa pesa. Moi lokola par exemple na ngiringiri. Mboka États-Unis zaki mibale. Quartier Far West. Donc banda asosa ti na sukaya kokende bandal. Wana quartier Far West. Et pas bavier Big John bazalaka bamive John Neron bavier wano barenya basalaka nzambe na likolo bayake na se wana père bifaro aye ko calmer sikoyo ki yanke ya Far West. Far West ezaka quartier wana donc soko ozoleka il faut zaka mo dégâts l'air pour ba toucher au thé. Au biso to kotanga côté l'air wana côté wana. Donc soko ti mo dégâts l'air té ozana double patte. Mais siko pose double patte té donc il faut mo dégâts l'air. Ozoleka bomba parce que l'air wana to zako bomber ba bibende pour il faut zala. Parce que bon ozoleka ba toucher au thé. Bon soko longo siko asosa ti na balabalo babenga ka nani bapesa kombo koma soki ebanda na bandal ebanda na force publique wana ekenda ti makala basala mo ba travaux moko boye ekabola ngiringiri na fungobel Babano. Bolobaka kuna za gini. Kuna yalaka donc dynamique, quartier dynamique. Donc dynamique na mo fe wana bango balaki siko côté ngiringiri. Siko soko ye na yolo donc siko Dallas. Yolo Dallas. Siko matete donc kuna yalaka quartier Oni britannique. Donc manjili donc kabla ka kombo ngolo parce que le roba yanké bazai ko renier donc ba kina mo ba tête moko ba vieux moko ba laka ko renier ba le roba to makasi quoi.
Voilà, merci beaucoup Bandeko Landibiso. Je crois que prochainement tu reviendras sous Malembe to bando ya kaka moi ba idée so bezali surtout makambo ya art na biso azawa mieux placé pour ameka ko fongola biso donc botika malamu donc tokutani namba la sima. Merci mingi. Merci. Mboka na biso Congo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele Marai topesi na Polo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo oweni nini ye na mwana Afrika nasonga wapi yewe na mwana Kongo bato babimi na nzela na mandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moto telemi liboso na nga natomabakala okombanga mpona nini na mwana Kongo Marai Murunda Marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawaklo nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukavi na nga mawa nakende na Paris babengani ngai